Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV boko mona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV. Poto bana partout bana Kilongo TV mbote na biso pleurons avec ceux qui pleurent ndenge zalaka toza anaka savu bu toujours tokolela Joski Kiambukuta Josex topé le commandant de bord tozo yebate qu'est-ce qui se passe na babsek à Joski Kiambukuta si le lot yebite programme matang eza ndenge nini pourquoi est-ce que Joski a salé l'autre musique na biso amoko ba icône rumba congolaise partout dans le monde ba kolobelaye mais jusque là le long azo samedi toza le 5 avril na nous programme ya matang et salamité baza wapi ba vie au organiser ba obsèque ba musicien gouvernement est-ce que bazo yoka biso et ça passe à chaque fois bazo tout na rabi programme tout programme est le 3 avril et corps ebimi le 3 avril te ba changer programme na yango na ye awa pour nos informations vraies na kitina source bandeko bazawa famille ezaba leki ya papa Joski bana bandeko bazawa Eric Mpoipa aza yem to soleil na ye na ebite ya Glody soki nako pusana na sola bandeko ça moi bien voilà Eric azam pandi na zo Eric Mpoi awa yesa moi pas tokolela kaka tokoleleke depuis to fande na mabele tozolela pardon bosunga biso tozo programme bien et ko ça malamu mingi. Bonjour Eric, mes condoléances. Bonjour, mes condoléances. On continue à pleurer notre papa Joski Kiambukuta. Mais collègues aussi latin, atati mukoloto kundanzo to na mabele to bandolela pour papa zali sous-souté. Zaki prévu l'animation à papa et ça le 3 avril et raté. Vraiment tu as bien raison t'es pour nini. Je t'attends. Tu as bien raison t'es pour nini jusque là programme ngozo e banatezani. Bon, problème ezali tout simplement que ba konzi ba kota ki likambango. Merci mingi na mokonzi na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi ndenge a s'intéresser qui na makambo ya disparition papa Joski et il y a sur ce une commission qui travaille dessus et ali na ba conseiller bazovandisa na famille pour na côté la makambo yango. Alors normalement il y avait une réunion réunion c'est bandaki li pour na organisation il fallait réunion moko vanda lelo na poko oyo pour trancher finalement makambo ndenge sengeli zala parce que le gouvernement a décidé à côté makambo peste côté mambango. Alors tout le monde le rôle à moi détail moko peut-être dérangé pour que ba convoquer famille lelo donc certainement lobby ekozanga kozalate donc pour na clarifier parce que na réunion soukawe salemaki oui l'obama qui connaît zalaki normalement il fallait lelo makambo nyonso ezala clair pour que semaine oyo ba obsèque ya papa Joski et salemandenge sengeli voilà. Mais ça dérange ba fan papa Joski, ba fan rumba congolaise ba kolela ba bieza quelque part net moi sabotage et ça là papa Joski am tout munene. Non, effectivement, ce qui ba kolela oui tout ça là oui c'est vrai mais et là on a la ça bango zali ba supporter to kanga motema po zali ba hommage ba honneur mo to repé sa papa Joski ya suka. To ça là on balami balete. Alors pour ça les ma bien bakanga motema to sangana na ba continuer basi ba bengaki famille pour ba bongisa malamu to salango malamu et l'on se souviendra que sous ces mêmes cieux il y a République démocratique du Congo matanga ya fait papa Lutumba ça combien de temps na banzi boza na bonne mémoire donc ya papa Lutumba pas encourager de telles choses. Non, on n'encourage pas mais to rota là maintenant le résultat est tel que ya papa Lutumba moni quelque soit le temps où ezwaki mais pour moi na ke ezaki quand même ba funérailles moko ezalaki vraiment digne na kombo ya papa Lutumba c'était très bien fait quoi que retard ezalaki ozomona quoi que retard ezalaki mais ba funérailles moko digne na papa Lutumba donc voilà c'est ça. Vous voulez qu'on puisse bien honorer papa Joski Kiambukuta le commandant de bord. Peu importe le temps que ça va prendre, l'essentiel est qu'il soit honoré. Non, on ne dit pas que peu importe le temps que ça prendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cette même semaine, les détails sont clairs, clarifiés pour que Makambo Salemandeng Sengeli.
oza moko na équipe tozo organiser matanga oyo ya papa Joski ba musicien bazoleka kawa ndeko moko benga biponi ba musicien oyo toyebi ba musicien renommé mingi bazoya te pona nini bazosenga cachette oni. Bon, en tout cas nazali na muloko koloba na place na bango te tokosenga peut-être ba caméra na ba micro ekende pa na bango, mais ce qui est sûr c'est que papa na biso Kofi Olomide azalaki awa. Moi je l'appelle papa parce que Nakimukuse Nanga, Naomona Moutona déjà comment il était grand. Nenga Zalaki, tout ça, nous savons par rapport à ce qu'il est donc. Yen Nakimune Nena Maramunenyo Soto, Ayakiawa. Le grand Mopa ou Ayakiawa, dressé podium na balabala, à Senga Moutute Mbongo, à Miamba musicien Naye, Naba mère Cindy, à Beta na Libanda, correctement, et Sili, vu à Kenda. Ozomona. Donc ceux qui déjà vu Aya Salandengwana, ça veut dire. Nabao batikali mutu na mutu aza ba disposition na oyo azui oyo bayebi. Donc personnellement je n'ai pas d'accusation à porter sur tel ou tel autre. Voilà, et je dirais aussi matanga eza le rôle la mesa oyo ba dresser pour batubalia. Na mesa ba dresser batubalia mutu mutu aza na lieli na ye, hein? Mutu mutu aza na lieli na ya na nzala na ye na matanga pe mutu mutu alela na ndenge na ye. Donc tozotala kaka bango. Donc voilà ce que je peux dire. À part Kofi bon, à part vieux Kofi, Tolagina Mobandi Rebele, Ibratom Pianazala Kiawa, bon, il y a aussi Batuba Orchestre, Moussous Bazakoya par représentation singulière, hein. Baye Baleki, Leki, en tout cas, groupe Leki déjà moi, Mingi, vieux Bozi Ayaki à Betaki. Vieux Bozi Ayaki à Betaki, après vieux Bozi à Beti, Talaga, vieux Verki, ça ne mis orchestre pas à Beti. A Memi Orchestre Ayen à Bango, Beti, Yemora, je charge à Mamounio, ça peut si famille enveloppe naïe à contribution et s'il y a Keinzela. Ok. Bon, Bana ok, c'était juste un passage, Balekaki, Mandaki, Jour Mokoayaki, Naba musicien, Baye, Babetaki, 5 chansons après Bakei, Balekaki P. Ouais. Et quoi ça va, Mélomane Nini, c'est le programme Eroya Kalaté. Oui, en tout cas, nous garantissons sincèrement et sérieusement que semaine le programme est Kozangate. Hein, Koko Kisama, programme est Kozangate Koko Kisama. Donc, basé là-haut. Basé là-haut. Ok. Autorité politique, peut pas les gars? Oui, basé les gars. On y a Souka Tozagi, Naya, on a la monnaie qui organise qui protocole à Boyamba, qui est honorable Henriette Ouamou. Babenga na téléphone, j'ai aussitôt alerté la famille qui a Zoya, Ayekoya, na Samboula, Toyambi, na Bana, na maman, Bakulu, Tumusu Bazagite, mais Toyamba qui a eu à Moni, à celle qu'il fallait faire et puis à Kei. Merci beaucoup Eric. Naomoni basa sino ke betaguna chaque jour yo tozano awa ya kolobeza te. Nga na zana nga famille. Nga na zomi compter te au musicien au nani te nga na mi compter le rôle à mwana. Yo yebi minga kolobeza te. Ça va. Biso tozawa letana sa bande comme somo ba interview na ozalwe moment ya Eric Mpoi azoyemba azokanisa papa Joski Kiamukuta le commandant des bords. Suivant. Mabanzo elekyo susina motema ngana luka moya na bika nakomi lokola zoba mama bolingo epesinga malade ya motema ye mabanzo elekyo susina motema ngana luka moya na bika nakomi lokola zoba mama bolingo epesinga malade ya motema ye nasala nini mama nasala nini ti bolingo elekinga nakomi na poya suka nakoma kotanga kombo ya sheri nga nakabi motema ngo na moto alingi ngai te nasala nini mama nasala nini ti bolingo elekinga nakomi na poya suka nakoma kotanga kombo ya sheri nakabi motema ngo na moto alingi ngai te na mileli yeye motema na mabanzo napesa na moto alingi ngai te oo nasala nini ngai mwana moto ekomelinga na banzio lisoma na mituni na motema mpona nini boye o moto akolingalinga yo te oo nasala nini ngai nalingise ye nandimi bapasi nyonso ya motema ye
na mileli yeye motema na mabato napesa na mokalingi nga te oo nasala nini ngai mwana moto ekomelinga na banzi olisoma na mituni na motema mpona nini boye o moto kolingalinga yo te oo nasala nini ngai nalingise ye nandimi bapasi nyonso ya motema ye bamama ye boza wapi bamama ya Josex boninga ata mwa moke tobanza ye nabeleli sheri ya baikoni manga nasambwe roma sambwa nakamwero yo nyongo ya nani nazwa namona kapasi ya bolingo boye naluka sheri kai nabondela ye azonga nabeleli sheri ya baikoni manga nasambanga mwasi kitoko boye natuli o mama libambe oyo nyongo ya nani nazwa namona kabwane ya bolingo papa naluka joski ngai nabondela ye azonga nabeleli sheri ya baikoni manga nasambwe oma sambwa nakamwe oyo nyongo ya nani nazwa namona kapasi ya bolingo boye naluka sheri ngai nabondela ye azonga nabeleli joski ya baikoyokanga nasambonga mwasi kitoko boye natuli o mama natulaonga mwasi kitoko boye nyongo ya nani nazwa namona kabwane ya bolingo papa naluka joski ngai nabondela ye azonga nabeleli sheri ya baikoni manga nasambwe oma sambwa nakamwe oyo nyongo ya nani nazwa namona kapasi ya bolingo boye naluka sheri ngai nabondela ye azonga nabondeli joski ya baikoyokanga nasambonga mwasi kitoko boye nasula o mama natula o mama nasambonga mwasi kitoko boye natuli o mama nani yakotelanga likamboma Princesse talelanga likamboma Mande kotelanga likamboma Joski talelanga likamboma Dikenso defisanga mama soloma Sera talelanga likamboma Kila kotelanga likamboma Dia defisanga mama soloma Natula ona mwasi kitoko boye Natuli o mama Libambe oyo Nyongo ya nani nazwa namona kabwane ya bolingo papa naluka sheri kai nabondela ye azonga nabeleli sheri ya baikoni manga nasambwe oma sambwa nakamwe oyo nyongo ya nani nazwa namona kapasi ya bolingo boye naluka sheri ngai nabondela ye azonga nabondeli sheri ya boikoyokanga nasambonga mwasi kitoko boye natuli o mama
niongo ya nani nazwa nabona kabonde ya bolingo papa na luka Joski ngai nabondela ye azonga nabeleli sheri ya boiko dimanga nasambwe oma sambwa sambwa nakamwe oyoyoyo niongo ya nani nazwa nabona kapasi ya bolingo boye na luka sheri ngai nabondela ye azonga Sheri ya baiko ni manga na sambwe oma sambwa sambwa na kamwe oyoyoyo niongo ya nani nazwa namona kapasi ya bolingo boye na luka sheri. Eh bien voilà, comme je vous avais dit, on est en train de pleurer cette icône de la rumba congolaise, Joski Kiambukuta. Je suis là avec papa. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Feli Maïs Angwete. Relation Nibouana, on a papa Joski Kiambukuta. Son frère. Son frère? Ouais. Un témoignage par rapport à cette icône qu'il nous a laissé. Oui, témoignage en tout cas, il n'a jamais été problématique. Il n'a jamais eu de problème avec les gens. C'est ça le témoignage que j'ai. Il fut bon, il fut humble, il cause avec tout le monde, même avec le petit. Il fut vraiment un monsieur. Il avait de l'amour. Joski Kiambukuta est parti, ça fait presque un mois. Jusque-là, il n'y a pas encore lié le programme de l'animation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ça sera dit, si pas aujourd'hui, demain. Demain, on va donner le programme. On aura des programmes fixes. Certains de ces fans ne sont pas contents, c'est comme s'il y a négligence pour ces autres. Non, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Les pays ont des problèmes sérieux financiers. On va trouver, dans peu de temps, on va trouver la solution. Si nous était seulement la famille, on allait déjà l'enterrer, avec le peu qu'on a. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces fans à travers le monde qui attendent ce programme? Qu'il y ait un peu d'apaisement, qu'il y ait un peu d'apaisement. D'ici demain, en tout cas, au plus tard mercredi, il y aura un programme fixe. Il a pu composer plusieurs chansons, il a interprété. Parmi ces chansons, quelle est la chanson préférée que vous avez vue? En tout cas, pour lui, je n'ai pas du tout de chansons préférées. J'aime toutes ces chansons. Laquelle par exemple? Oh, beaucoup. Cherita va Moumoume, Babi, en tout cas presque toutes ces chansons. On peut avoir un acapella? Oh, malheureusement, je n'ai pas une belle voix. J'ai pas une bonne voix pour chanter. Merci beaucoup. Ok, c'est moi qui te remercie. Voilà, je ne sais pas qui nous pouvons avoir. Nos sœurs sont là, est-ce qu'on peut les avoir aussi? Bonsoir maman. Moi témoignage à papa Joski. Bonsoir. Patience. Moi témoignage à papa Joski à Tigiriso. Témoignage exact que papa Joski
En tout cas, c'est un problème là battuté. Dans l'ensemble, c'est un bon musicien. Et Netinga, Nalinga Banse Mouné Mingi, surtout ya Chandra Nanga. J'aimais beaucoup cette chanson là. Donc, Yango Lelo, Toyeto partager Mawana Bandeko. Voilà un peu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ça, les gars, si on va salir pour un matanga, bazonyonga, n'est une négligence. Non, c'est une négligence et là, on est sur un programme parce que sur ce programme et cause à moi désordre. Donc, il faut tout organiser pour ça bien. Merci. Bonsoir, maman, mes condoléances. Merci, bonsoir. Comment on a Pichuna Almaz, Pichuna Almaz. Ma Pichuna, l'ouest aussi qui a beaucoup de yambaki en loco andengeni. Et ça, il faut pas, c'est papa Joski, papa Nabiso. Biso to bana ba artiste. Ka papa na ngai papa Almaz ou alors ça la ba guitare. Donc to na association biso la bana ba artiste, te to zalia wa to ya ka chaque fois. Pour la papa na biso, ala papa na biso, ati pe ande ko na biso, awa baleki na ye, baleki na biso bazala ba yana biso bazalia vraiment. Tu vois neza passe pour te faire de mon papa na biso akei donc to do ka passe ni na motema na biso. Ici ko programme ne salamité ba bazonyonga ba mo na du sabotage. Bon, et le rognon est à la malème, mais préparation c'est à malème, malème. Et bah, on y a pas de on a été à Oudamakaka, à te Oumeli, et on est à la ronde de la radio, à te Oumeli, bah, au Kundaeka. Zemounia, pas jusqu'à ce que c'est Pernango. Il y a Chandra. Chandra. Tu vois, moi, Capella. C'est là. Kamata nzoto na ngati ya yango etika nyonso olingi ngape na mipesi mobimba na lingi ata distance mokete Chandra nanga déjà de papa Chandra nanga déjà de bolingo. Merci. Bonne maman. Bonne papa. Merci. Comment la Anindundu? Yebsanga bozande ina papa Joski asiki biso. Pardon, qui vient de? Bozande ina papa Joski. Azali ngala li veve ya papa Almaz. Ali mobile na biso. Asiki biso. Bibane biso kufa kaka pama to tika mundu. Yebsanga nanu liwe papa Joski salionde. Esali pasi po mibali na biso musicien bazosila kaka. Batata na biso kala banzembo ko bina ya rumba bazosila kaka epesa kinga pesa pasi makazi pasi mingi tisiko nazoko yoka pasi mingi ndeko kutika na matanga na ye nazoka pasi ya pasi pesa nzembo na nini ozosepa na banzembo za ebele ndeko mwana so Sandra kaka kamata nzoto na ngati yango isikali so lingi sana pana na sisa mama woto mama msope mama ve. Bonsoir. Bonsoir. Mes condoléances. Merci papa. Yosa moi si ozaki moi si ya papa. Mes pères chéris basiste empire Bakuba, Milan Mayaki. Ah, biso tozokuta na activité ba mama veuve tout ça et ça lui aussi au monisco papa jusqu'à qui. Moi en tout cas ça nga passe maka ce ko bongsa mutu munene ko papa Joski. Donc bala nga bazanga ba robela musikanda. En tout cas ça nga passe ko bongsa batabo to so ba rote sili. Est-ce papa? La mwana tozala mawa tosani. Nzela biso nyoso mutakutika la santé. Tokolekaka nzela wana. Mende fale banuna pena basimba banzete. Bazokufaka boye. Ça se passe na motema papa. Passe à solo. Merci vraiment maman. Voilà, je pense que c'est ici que nous allons mettre point final à ce reportage. Donc ça fait très mal, vous avez entendu, Kofi Olomide était ici. Il est venu rendre des hommages mérités à cette icône de la rumba congolaise qui nous a laissé Joski Kiambukuta, le commandant des bords. Tous les artistes congolais sont en deuil, particulièrement le musicien. Là je vois un artiste de Wenge Maison-Mère, un ancien du groupe Wenge Maison-Mère. Je ne sais pas si on pourra lui faire parler. Ça fait très mal. Jusque-là, il n'y a pas encore le programme pour les obsèques de Joski Kiambukuta. Je crois que vous comprenez comment ça se passe. On attend le gouvernement après ce programme de la papa Joski Kiambukuta. Merci Glody.
Dielouvois, merci. Gauthier Kele, merci Nathan Kifuta, merci à tous nos amis. Fiston Bassende, merci à vous. Le vice Cyril Arsène Modabi, le garçon capable, merci à vous. Ceux qui programment Bimi Tokoeb Sabino, Tole la papa Josky na Kimia, Tokundae na Kimia, Akenda na Ikukene Yasuka na Kimia. Merci beaucoup à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Nadeline malade ya basosio Lokosa tanzio papa Lokosa nalelio Osili singa posa ya kolinga Joskia Kanabili malade ngo ya kolanda ka Augustin Osili singa posa ya kovibre londa Kanabili malade ngo ya kolanda ka Augustin Papa na ye ya madera Princesse ye alela Joskia Gile na ye ya neva Joski ye ateki bana Ngai na yo Joski Ngai na yo Joski suka seliwa Osili singa posa ya kolinga sherio Nazwiki zongo ya bolingo mama Nadelinga malade ya basisio Lukusa tanzo papa Lukusa nalelio Osili singa posa ya kolinga mama Kanabili malade ngo ya kolanda ka Joskia Osili singa posa ya kolinga ilonga Kanabili malade ngo ya kolela ka Joskia papa na bana kiye Joskia atiki famille papa na bana kiye Joskia atiki famille basala kaboye te londa e bakeneke bongo te o Joskia Bakinekeli boso batala kasi Augustin Bakinekeli boso batala kasi Augustin Chérie, chérie, chérie Chérie, chérie, chérie Chérie, chérie, chérie Chérie, chérie Oh, nena yo, Joskia Joski suka seliwa Osili singa posa ya kolinga sherio Nazwiki zongo ya bolingo mama Nadeline malade ya basosio Lokosa tanzio papa Lokosa nalelio Oka Papa, onde você engana? Oh, kasi na kanya sa. Me, o katinga suki. Papa, o muna do katinga suki. Oh. Papa, katinga suki. Tina dentista. O katinga suki, o muna como se não abande, papa. O como se não abande, nada de você. O muna como se não abande. Oh, olha aí. O funda suki na ngapa, papa, katinga suki, o funda suki. O funda suki na ngapa, Tudo. papa, o funda suki. Sai de mamá. O funda suki na ngapa. Oh. O funda suki na ngapa. O funda suki na ngapa. Mama, o suki na ngapa, suki na ngapa kipo ete. Suki na ngapa kono. Na yaka sali sama senda sali ngasuki. Ako misinga mabandi. Ako misinga mabandi nini? Ako futa suki na ngapa kimbia sasa na senda suki na ngapa kono. Mama, akaje suki nini? Osali ni produit nini? Mama na ngai. Tanga produit sali. Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuti. E kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki dana kata suki. No, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour le hausser la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala bakata nga suki te
Talanga depuis na koma na suki ebele tala. Yango mo siki to ko yo ti lelo yebite. Elo ba osela suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Ozamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la basuki na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizot Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frais aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake flat ML de Paris et telebino appartement ya kitoko et surtout ya qualité. Yo moto olula kozala na luxe, yo moto olula kozala na ba condition moko confortable ki mambangu déjà na ML de Paris pokuna o kozala comme si ozakaka na mikili ya poto. Ba chambre bien équipée, ba mbetu ya kitoko, ba salon ya qualité et surtout ya confortable. Mbetu olali c'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele. Prix abordable na ebisi bino $25 ya pamba séjour non kitoko na kini sans problème ngongezate mulunge pe ezati. ML de Paris Souka, ML de Paris kitoko olingo réservé benga ba numéro affiché okosa réservation na yo okoya na bana ba appartement ba 2 chambres ezali appartement ya 3 chambres ezali ya chambre moko pe ezali bongo parking place ya chamutuka eza kitoko zala na à l'aise oye Kinshasa oza à l'aise koluna te des heures de temps. ML de Paris kitoko botika na ebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier obandi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na ebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli moko
wana papa Snell ayoki mbala moko soni. Botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo. Ebongo soki omati na balcon engai ye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow.